merci na bino batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko totia na océan du Congo esiko tozalaka bakongomani esiko tobelelaka tongangaka molongo mobimba po ete bayeba pole mai oyo bazali koleka na ekolo wa biso mpe esika oyo tolobaka bobele bosolo toali kosala éveil patriotique mpona kolongola peuple congolais na bolema mpe kotalisa ye ayebala kokata tina ya likambo na ye ezali bongo esiko totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu ezali esiko toali kosala mosala ya Jean Baptiste ezali esiko toali bongo kozala basinzili koyebisa na bakongomani ete zonga mwa nsima po ete oyeba lolenge nini okokatisa elubela oyo ezali liboso na yo ezali esika oyo toali kotalisa na bakongomani ete tango ya kobunda ekomi lata molato mo etumba telema tobunda mpona ekolo wa biso ezali esiko totelemi lokola abakuke kozela bongo liseko ya République démocratique du Congo. Peuple congolais ezui partout dans le monde de kolanga ezui ekoteli bino na bandako na ntango nyonso oyo bozali kozwa yango ba oyo bazali kolanda biso en direct pe bino bokolanda biso en différé mbotela bino banso na pokwa na ntongo pe na ngonga ya bopemi to pe na midi bokotala biso na betando eketo na telefone ndenge bobengaka yango portable tope na ba ordinateur na bino tika nzambe apambola bino na koyamba biso bisika biso ezwami bino. Merci encore une fois à fidèle abonné na biso lolenge bozali ko s'abonner massivement bon continuer ko s'abonner na chaîne Bila Libération boko zalaka bongo décité. Merci encore une fois à bila batu bozwaka libakwa ko lande émission du début jusqu'à la fin bon continuer ko partager ko liker ko tia ba suggestion ba commentaire pe ba jamais nzambe akozanga te ko pambola bino pe matondo lisusu na bino banso obosombi fidélité pona kokota etumba ya République démocratique du Congo. Merci la binope ba oyo bozali nanu na kati ya koloto ke Félix Tshilombo kosala eloko moko ya malonga pe bozali bongo kofinga biso ko intimider biso ko luka lolenge nyoso ya bolongo la biso pema kasi tika na ebisa bino ete nzambe tata azali bongo na kana biso yo moto za contre mosala oyo toali kosala okokutana na nzamba mpungu tolendo okokutana na Kongo mongali okokutana nzakomba mpamba okokutana bongo na vidi mukulu okokutana bongo na nzambe ya banzambe oyo atinda biso na mokili po ete moto moko te ali na droit ya kolongola mpema ya bato ata ko traîtrise ndenge bolobaka lokote el français ya Félix Tshilombo kasi congolais moko te akoyi kolongola mpema na ye po ete yazali na signe ya kaina oyo nzambe asache donc nzambe nde mutu akovenger ye na ngonga oyo esengeli kasi biso ba congolais toyaki bobele kotalisa au sein de la presse alobaki na chaîne ya Libération alobaki yango na ABC1 lolenge kani nzambe amimonisaki koloba ete na boy Félix pambate azalaki mwindo na esuku oyo ezaki na moto na ye na maneti pe na ye moko donc biteni nyonso ya Félix Tshilombo ezalaki bongo moyindo oyo ezali kotalisa ete satana en personne yango lelo bwali komona ete misala ya nzambe ezali kokokisama kasi loko biso twali kotambola na matambe ya yemei pe kolokota mabanga na se ya makolo ya baprofeta bisika oyo batangisaki biso liloba G3 na Australie apôtre Doudou Nsambe na South Africa la mboka ya Père Double Guy Alompinga nanana ya Lompinga Guy Mère Double pe merveille kitoko bayebi makambo tozoloba pe bisika loso bazali na Angola ba pour amener Angola no bondia botar de bono itraire biso ko komela bino maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido félicitations encore na maman d'Angola na Pascal Pembele pambate esengo na baye babalani pe lokumu ezongela bongo ba mama missionnaire lokumu emona bongo mama Jovi lokumu emona bongo mama Pasteur lokumu emona na bongo epa yankana na ngai bokela lokole fa pekato joli na Suisse pe mama pe libota mobimba lokumu eza bongo na mama Dolo lokumu na mama Pierrette lokumu na mama Clémence Dinanga mosako le bikolo lokumu na mama Samuel na Suisse lokumu na mama Dolo pe lokumu na mama Celestine na France lokumu na mama Celestine lokalemela na États-Unis d'Amérique lokumu na Maman Koimpumba na France Elisabeth lokumu na mama Elisabeth ya bongo Désiré Botuna na Australie lokumu na ba mama nyonso mama Sidonie mama Vava mama Jolie Kiedi lokumu ezongela ba mama poete mwana wa bango ya bolingo ayokise bango sonité lokumu na ba papa Nathalie bongo papa Michael la France papa de Brino wana bongo na Autriche na moni bongo mama na ngai penza
en Clarisse na papa Alfred na Canada la mboka lipasa langa ino ya CNT live na moni bongo papa le numéro 1 océan de la presse congolaise Juka M na Florence toujours na mboka ya papa Michael na moni bongo kila mena plus 49 bokile le connaît en pekato na maman na plus 49 la chabienne mon ange puissant mon gardien. Na moni bongo ba mama missionnaire na plus 32 na mboka ya bakoko Lumumba na mboka ya Nita babe il faut kuyo moto longo na bilo ba mama na moni bongo équipe pour la télé États-Unis d'Amérique na mboka ya mana na ngana kundiana na nga équipe ko pour la kate na nga mokonzi na Angleterre pe na moni bongo ndeko na ngai wana na boende tika nzambe ya lola apambola bino nyonso na ndenge bosala ki fierté pe na yebi ete to ali bongo koko babe ko pusana na sombele suka bisanga ekozala lisusu yesengo kolekela bino bilili ekokombela bino malembe kabu ya la judeka bazabongo ko traiter yango po ete bozo yango sans faute avant oya makasi ekomela bino longo na ba parrain na bango papa Alfred na mama Clarisse na Canada na mosala kitoko be bino banso babone ya Océan du Congo tika nzambe ya lola amona bino azala na bino wana na bosanité Dimania télévision ya mwana mboka mwanetu bébé wan grâce Tumba s'abonner massivement na Dimania télévision bokozalaka bongo décité chaîne oyo etelemi pona koloba bobele bosolo ndenge Océan du Congo et le belakabilo bosolo na temps oyo longobani pe na ngonga oyo sengeli pe telemi wana pona kobela yo oya na libération longonia na ba congolais conscient. Ezui partout dans le monde. Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Ezui likambo la motote. Ezui likunya la motote. Ezui yangoyo écoutez le bilo la bandaku. Merci encore une fois la koyamba biso. Bande konanga tozo ke pela lombango po ete temps ezali ko sala défaut na makambo auto ali na sensibilisation la mobilisation auto zo koba la terrain pour la kosala musala. Merci encore une fois la petite sœur jolie la maman Pambate wana oyo bosala ki la Bruno écoutez les pela mokolo ya mbota manaye tolobi joyeux anniversaire na Bruno Mimbenga bino batu bolinga kaila mosala zo sala bino la tolo bela mboka Congo azu espace pour la ko mobiliser ko sensibiliser ko sala éveil patriotique pe bo analyser ensemble a telemi ami engagé par rapport à âge na lobina ko zonga simate Dieu n'était lotake tumba na bima pona ko sensibiliser batu bino batu bolinga kai tango ezali mama sali surprise et c'est ngona biso bongo joli pe bokolanda ye ndenge nyazo pesa bilo merci pe azoze la téléphone na ye oyo kozala lokola cadeau ekokomela mokolo ya poso na sina ebisaki merci encore une fois pa bateto zo luka mwasi ya mulompoe place bazalaki balongwe boyebika Kinshasa ndenge ezali alors na bonzi kabu ya l'homme puissant azali bobena ba recherche bakobenga ye ndeto kosala ndenge toyokala ki posea alinga kala ye makambo ya lokuko te yalinga makambo ya polele po etazali ebale oyo ebo ya mbindo merci na yo mama tika nzambe amona yo pamba te ozosala mosala kitoko nakosunga nakoyoka mbela pe kokokisa bino bato bolali de Bruno na Autriche ndeko na yo anniversaire na ezali bosala ndenge mama Jolie asali na mama basali ya surprise ya bino pe kozala sengo mama Célestine na mosala wazali kosala bino joyeux anniversaire à toi plutôt Bruno Mimbenga Dieu de talotaka tumba mwana mobalo ami engagé le kwa Lumumba alobi to bunda pone ekolo bino bato bolinga ka epete bolo bata joyeux anniversaire parce que azako éveiller pour la bino azako éveiller conscience na bino pamba te bazako nyoko bino bozo keleka ko kumisa fachi beton mais biso to lobi la bino était orchestre Fachi Muzika ezo sala makam na Dubai Bruno Mimbenga biso to la Fachi Chikungunya ye révélation ye Fachi Muzika Fachi mukwa tombolo mukwa Fachi Limbondo ezanga te sabato IDPS e kondongo na IDPS ezui bana IDPS milio na milelo bomoni kuna komba ezalaki bongo na Ethiopian nini ekoleka la délégation boxe komi tuku de parti à IDPS ezokatala bato IDPS mawatro ba conseiller délégation ba bundi ba wali nini délégation bundi la kati avion ngade afachi ngade bako wela nini katugo bianza bako wela nini espace tala ndenge ba rwandais ba sali bilo ba congolais ba oksi bilo soni ba pesi bilo bolamu na nkasa
boko suka na tindeli bilo nzembo ya papa na ngai Yulu Mabiala kala te azokomela bilo nzembo alala dédié lango la bataille de pese na bino ba conseiller ya Fachi Beto la bata présidence bokonzi maye bosi boleli mama boni boye o ah moya elanga kausaka bobele mbebo ah seka moke botala ndenge nini elanga ekangi bino ye mama ah boko zinda le balé bobeta ni makofi no bobeta ni te kote soki vidi timanga comme les aka bon kutu pantu kote ba oba kelaki samedi ko luka Fachi balela ke boni banato bundeto ba kutu basoki la bampota boko ka bosibo besani oh wambola liwae we mongola ngake to siso jibino le kaina boko ka na bobo manite boko chana minduki na kati na bino ba révolutionnaire ba kobima pe koinda nano bo kabwani te lelo ba telemeli komole nani mwana mobali yango ba telemeli susu kabunda sake na watika nani kabui ba telemele ba biokolo kabui ba biso te po ya yeo change pour l'équipe Kigali kabui ya ba bi yoko kende ndenge ba telemelaki kabunda po kabuya la ba ministre ba beta ka batu mususu balingi batu mususu bayate ba o babundaki etumba o Felix ayeyi po la kozwa yango akoba lango ndenge atembeli boye bango leso ba kolela milelo me bande kolanga boyate boya côté la biso to kolela te bila bolo baki la biso to komesa na metele sengo se pa la biso to batu le sengo po nini toza ko bundela Congo to lobi ezande likamba mabele sangwema likamba mabele bateka kate tala côté ya Fayulu sengo tala côté na bilo milelo po Fayulu lo baki akozala corrompite aza montagne e chancela kate akolia la bapayate tala lelo vérité côté ya Shadari yeboka komi kotambola komba Fayulu mutaganyaki ngala zaki deuxième vérité te tire tango tolobaki boboyaki lelo bandeko langa FCC azako se préparer en conséquence ba congolais Kabila vandi na chefferie na ye batele siko babandi ko sa musala ba ko kende ba ko mata organisation tango yo kolala yango la zo ebisa bino to sutuka te tango Kabila koya na place. C'est le moment, opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons le pays. Il faut tout sauver Congo bande kolanga. Yango biso tolobi. Tozali ko kene l'ambassade belle ya quoi, comment dirais-je, ya Rwanda. Tozali ko koma wana problème na biso ezali zéro rwandais. Parce que il faut nan ba rwandais ba kende po bango batu batelemi lokwa bata makasi oyo baye ko boma Congo. Alors le coup la bango baye ko boma mboka la biso silo ta bango bazana mboka la bango ba boy mboka la bango balandi minera Congo mo olie baya to coopérer pour être biso to sala malam bango balobi boma congolais pour être yoso biloka congolais. Alors congolais conscient alobi eko simba te parce que moto ba pesa etenya mabele na yesengeli azana ngola ko batela yango a respecter pe amuninga yango la biso tolobi tozali komi lengele tokokutana bandeko pona kolamba elubu peto ebisa bino bato bolinga ko soutenir OCR de la presse congolaise et longola ba mama missionnaire pe bandeko mususu bo milengeleke libenga po ete tozaka la besoin biso. Alors bandeko la biso oyo pe bobenga ka po ba mokolo wana arrestation ekozala mokolo wana bakobeta biso masasi mokolo wana bakosala esengeli to milengele po motolo sakela ke tumba amilengele ke mama jawa assalamu alaikum na ba musulman nanga esengeli to milengele po ete mokolo wana bakokanga bakosala boye tokopesa ba papier bisika leso topesaka epa ya bavoka na biso ya droit de l'homme tokopréparer bango déjà d'avance epa ya Monesco epa ya bandeko la biso o bazozala na ba journaliste en danger parce que biso ba journaliste automi engagé esengeli to yebisaka bango bapala biso na balolenge to ali kokende. Merci encore une fois na ndeko la biso ya Monesco na musolo zosala po ete moyeto tanga kombo na ezalité ezali défendre na kopesa biso mwa bato o bakoyeba kolandela ka biso la makambo yango tolobi congolais telema toza kosola la bapaya bazomona yango contre te mais moko congolais ozomona contre pour la nini ndeko la ngai
okofinga maneti na ngai lelo tilobe okoyoka ne passe olingo mona kitoko na ngai po komona yango te nalobaki 500 € na moto alinga mona misu na ngai bomoni teke maître Gim sazoli yango soki passeport diplomatique soki passeport rouge bongo ngai nalakisi avande ni yo pesinga nini ye akei Kabila apesi ye te ntango nalobi Kabila bozo comprendre homologue na ye mpo bazaka bango mibale apesi bango bamérite sikoyo yo ozolinga otala misu na nga nalakisi yango ya boleya manda na nga na kundiala na nga États-Unis mais okozwa yango ya boleya te yanga soki olingi 500 € afungo na laksi tuna papa Toussaint na mama elo la France bamona misu na nga tuna professeur ya mindele mwana kikwiti la France mona misu na nga ndeko tuna Benoît mais yo soki ozolinga omona yango bokomona yango te okozwa libungu tulu ndeko yaka la 500 € na laksi misu na nga ndeke eza kitoko bandeko na nga échec ya Félix Tshilombo baninga bakendaki mpe Dubai bino moko bomoni bainvestisseur na biso eza baJB bawera my ikambia Congo Congolais boni ondimi soni ya boye boni ondimi soni ya boye Congolais ta bainvestisseur bango kuna te na kati ya sale obindo ndeko na ngai Félix atape moto yango ezi mokoti boni ndeko oyo komisoni liwate my ikambia Congolais telema to bundela mboka bande utaba investisseur bango nzambe la ngai boni pe Congo ekomisi boyo te biso tozonge bezaire tozala bazairois bajonde talo takia tumba biso totelema totombola bendele bandeko la ngai ma Congo ndeli babe nzamba lo kombo pe kolanda longtemps courbé dressons nos fronts mais courbé te toki la zaïrois dans la paix retrouvée peuple uni nous sommes zaïrois en avant fier et plein de dignité peuple grand peuple libre jamais tokei dans la zaïrois pour être tozwa dignité na ba valeur tozwa pas indépendance parce que quand on parle du Congo c'est l'esclavage longtemps courbé mais tant que tu pas Mobutu alors zaïrois dans la paix retrouvée cela veut dire paix tozaka ki la Congo ko beta biso fimbo longtemps courbé alors bité sikoyo tozwi paix mais paix wana eza ya pamba te tozwa na dignité ndeko to perdre dignité to perdre paix to perdre ba valeur bosamboli ya Tshilombo bandeko tolelaki tolobi lamuka oye lamuka oye lisu likolo ya lisu Tshilombo bonyo bomi lamuka bonyo bomi peuple congolais bonyo sambwisi biso ata yo moko okomona te to démissionner démission na ya gouvernement na yo mboso toza koyela yo parce que yo ndo accepter accepter baya kopesa yo biloko ya mabe mboso okokutala biso na nzela toko yala pa edipe ko bangate tozali toko milengele poete yo ozoko kate inyane ya état d'échec otela biso yango so toko mina niveau nini mais yo bayeli yo motion soki pe bapesa kabilo nini yo lobi win accepter yango c'est un mboso okomi na suka peuple congolais bako s'en charger na yo toza ko yala pa di peuple la ba député nommé biso bano tozwi bomoto tokoya kobanga te tokoya 7 ans de kosala te article 220 Bruno na banza tangeli bino e kosala mosala tokotelema nango toali banyama te babole te bata mayele bana biso babole toali tokotambala bata mayele ko ba Bruno Mimbenga yo kolonga biso ba Merlin fufu baliwa biso pe ba oto zanga moto to ko sukuma te sardine sans tête to uti Maroc biso ko bakunda Mobutu biso ko pe bakundeli biso papa Ngbanda atalisaki biso nzela ya éveil patriotique ya résistance tala mituna biso place bokati pe biso totikali nzoto toko ya sans tête toko bunda po papa Mikael boko lengela nde makomi papa Alfred la mama Clarisse bakomi bato biso mayele bako tanga pe likomi pe bako koma pe bako tinja biso ba de Bruno pe biso ba sardine sans tête biso pe toko ya to ko fila Maroc toko ya benzo to pa de biso sko toko ya total sabino boni elubele bomi lengele kasongo bomi lengele pombalo tango biso tokoya toyebike bokokangati toyebike bokobomati biso pe tokotambola kaka soki bandeko la biso basoteka biso bayoka ina biso elongo bako monyo tokosala po tokomi lengela conséquence et tumba c'est le réalité
bokangi biso la boloko le kamte o biso ko kufa kuna te po boy koloba oui na o bozo proposer 3 mois yango. Merci encore na Jolie na maman po batindeli moi sina moi mbongo yo ekosunga yata asomba kushima toni ndeko la ngai bino batu bolanda ke misoso boyogi place moi sa mulopwe abenga kabuya abenganga tokutana to solo pour moi colline ya uti Suisse yali ngana kalika mona moto te soki bozali pe bokosala kwa mama na Jolie na Suisse bosunga mwana na pa mobali na yeto ebita kufa babeti tonga saliboni abotata malamu bilo bato botinda biso bobi mate na combien na yo na sacha vivre na moi ngbele tabato ya malamu Jolie na mama bango na Suisse atindele mo mpato ndeko tinda ka mpato te mote ya makasa ni beko bimisa ka bato biso to kolo bato ale seka kolala to so sungi biso bongo beba oyo so babomi bango ebembela biso yango na ekozanga kokunda ndeko to cha $10 to ko kunda ndeko la biso $10 océan beleli na ba congolais conseil mama misole $10 ba mama misole mama odeti bo sunga biso papa Alfred na ebike bo la passe bo te kolera opération $10 équipe pour la tête to bekele ko bimise bembande ko la biso ne umeli na morgue no kite ko salo ko exaucer pola nzoto la morgue to ebita kundama to asila po ba benga kabiso na morgue asila akundama to ebita te opération to kunda militaire la biso $10 nouvel élan SID les combattants conscients les patriotes Congo Sika bino tout bosangisa bino tout otomona kabila bele papa Valère bino tout ba ko bundela Congo to sangisa mbongo numéro ezana bobenga ngai to cha $10 to cotiser to kende ko kunde bemba biso lokite moto sile la lokola nani exaucer sile la morgue tilelo koluer bakiti banini loboko pe ko pesa la se océan pa kalangote pasi yango tokunde bembela biso tolongola soni ya bembe ube na morgue bato matanga beko changer bakiti bikondo so bako senga mbongo alite akomi kutu ko boya bato bake filmer bango bapese ka droit la kabuya l'océan du Congo ba bipo mama akoyela bango eloko ba mama ba papa soki to kufeli biso ba congolais beko boso la po Félix asaboma biso tala mbongo bisike ke itela ba investisseur bango la pe babundi bogo po mbongo za ya copie loko mboka eko tambola copie biso pe to yeli tozongisa mboka la ndenge ya normalité bato batambola malamu motali ya malamu azwa salaire ya malonga tozongisa misala tozongisa gratuité lotiliki ezala mai ezala tala nde biso toko kufa loboko komika na se kosenga pe to kolemba kosenga te po mboka etindi biso bongo finga biso chola biso mafu ebembiane ekopola a congolais ba o ba kufila ese mwa eto senge ya bango ete po bakunda ka bango na force commune bongo ebembe onde kolanga bolingi bakelo bwaka mwana mobali ala telemaka abundi bitu babota photo na yola kabuya che na Judeka adorateur mwana mobali ala balako telema Judeka lotaki etumba taka ingambele eso ka telema lobby bande kolanga pinde kwa pour la morgue lokwa za batute congolais conscient takunde beba mwa mobali oyo tos pangusa ta parade emiso polo bia taba misuba telema polo libota leba kela mauvais souvenir na libota leba kela mauvais souvenir akufite po azaki na ndako bango yibaki eloko babomie po telemaki koganga Fayulu président nde babeti ye batorture babomi soka kendaki na yalobaki Chilombo Fachi Betombe akufi mais il y a l'objet de trahir conscience c'était Martin Fayulu c'est notre président Moufoumou Mouzitou oye la mouka ne tombera pas ingeta la mouka ne tombera pas ingeta lisu likola lisu toveye Chilombo azamoibi Chilombo abomimboka Chilombo mwana mobali wana kufi po bande ko revendiquer ba droit to sangisa mbongo ndeko to kunda ye po to pesa papa na mamese po papa lo bila pekisa mwana nga océan yo zo banga toza mwasi soki babomi mobali bongo yo papa talinga leli alobi mwana nga tika ko bundela Congo po yo te mutoko bongisa bango Congo eza injuste ba ko reconnaître na comprendre monsieur ya papa na comprendre kolela ya mama balelinga sikoyo babinde kono ye wala kufi tozo mona kaka soki yo ye otidi kabuya mais sikoyo ndeni ba ko kokundete tolongole kifoko yo po ko lembisa ba Congolais belé lik mulampwe ya wala tile londe ko to saba marche yango la so benga tango tozo ke le Rwanda tozo ke le Kolongo la injustice oyo Kabila
na Félix basali biso. Félix alobi ba prison ko sala te. Na kokanga aner po ete Kabila nyokola ki bato. Kabila bomi bato. Mais ya ye ko sala ya koleka ta Kabila. Ami salin kinja tui. Azoboma. Azokanga. Azonyokola. Azako intimidé. Koleka kutu prédécesseur dai. Yango la beli ba congolais. 9 fois batika likula la prison. Nandambo bakanga soki 70 combien? Oh to ebi place bakenda te. Ndeko nanga boya marche à Rwanda. Toko sala yango pola bandeko la biso. Boya toko sala yango pola bandeko la biso. Toko tele ma foto que les marches à Rwanda. Toko sensibiliser. Toko sala conférence de presse. Kotali salabino ba congolais conscient. Kolobate ke ngala za muta SID. Kolobate ke ngala za muta nouvelle là. Kolobate ke ngala za muta parti soki ya nani. Kolobate ngala za muta soki ya nani. Ezali pona changement na yo muta IDPS ozolela lelo. Muta ensemble ozolela lelo. Mutu oyo ya MLC ozolela ya MLP. Marche wana ezali pona ba congolais tozwa indépendance parce que photo kata cordon ombilical ya biso la Rwanda. Rwanda c'est pas le Congo. Rwanda ne peut pas commander au Congo. Rwanda ne peut pas nommer le président au Congo. Rwanda ne peut pas envoyer les députés. Rwanda ne peut pas envoyer les ministres. Rwanda ne peut pas nous commander. Netumba tozo que le côté que la bango mais moi soki baboy wambola liwa ekozala. Toko préparer conséquences parce que to bima ba rebelle na mboka la biso. C'est comme ça que Bunda. Yango tolobi ndeko kota la partie te. Et tout balabiso tali partie te. Et tout balabiso zali to zali bato to zi moto. To prendre conscience lokola di mania télévision. Bato bazi conscience, bato la mayele, balobi totelema. Bona ko bundela mboka la biso Congo. Tango to ko bundela mboka la biso Congo, neto ko conduire Martin Fayulu m'a dit c'est notre président. Ce qui dans to bundela tata ya za mutu pas si pe mawa. Akole la peuple nini yoyo. Soki bila babudite ya kobundate bakanga bango na ba ajo bakomi nango babimisa bango mon pepende babimisa bakulaka bemba salaki jodeta lotaki atumba aya bundi na ba soldat asali boy mais lelo 10 ans ebebisa emoto alors bako permettre bakanga fomusi tout Fayulu non c'est les deux leaders oh baza corps intègre la Congo oh soki bakei to lobeli kambazongi. Alors, tu soutenir bango, tu soutenir bango l'olengeni, nako bunde tumba, yako kata cordon ombilical, ya Félix la Rwandais, Kabila doit sortir. Mais ça boite, au moyen de la salaka, attends le français comme président, à condition, ba congolais ne va accepter. A senga, a tambola, na l'olenge o biso to kota rappel la bamboka la bango. Mais à quoi il y a la violence, c'est parce qu'il y a un Français comme président Congo. Non! Non, on dit Mangote. Mais ceux qui te vendent les bois, qui est la bonne déco. Biso Bango te le bite, le quoi te so kokate. Tout le monde te benga maman missionnaire, maman dette, à Konzabis. Ton père si est pouvoir, n'a moté ma kofunga. N'est-ce peuple la photo qui Martin Fayulu m'a dit. N'est-ce pas que le changement c'est lui. Mais tant qu'on a le changement, il y a salité. Oh, il y a côté comme on est là. Moi, fille, et c'est dans les 50 ans, il y a tout. Il y a un autre lobby. Bitumba ya bisola bango ekosilate na awandela silisi moto azala mato ya koyoka yoka kabuya banda ba police ba menacer nzoto za biso malamu te moyeto umelaka te tozwa katante poye pas à la droit ya kopema bande kolanga na sengi la bino $10 pour toi en terrain de kolabiso famille sepela amona quand même moi na bango azaki congolais ba wala baza be héros la biso le quoi ba rosi mukende mais ceux qui t'ont négligé ndekolanga to bungisi ba papa wana attends l'élection ba ko voter te po ba ko lo ba bato ba sundola ke bemba mwana nga zaki bolole mais soki ataboke ibo bondi si bango to lata jaune bande kolanga to kende ko consoler mitema na bango to consoler bango ba moni ata biso ba congolais to memi ata enveloppe ata ya mingi te po ba yebi to za na mboka fati beto nyoso eza bétonné ba yebi te nyoso eza malé merci beaucoup donc ça mais ce ba moni ata 1 million de francs congolais 2 millions de francs congolais et comme les bango intervention la bilondi na zose to sunga libota wana po geste ba congolais to ko sala et ko sauver belé balobi te la muka bolingo ezali po tout wana bosa ba charger les ko la fomo c'est tout la président c'est comme biso to linga ko aider bango to sunga bango au monde de l'homme Mobutu alobaki le président Mobutu n'est pas un magicien seul il ne peut rien alobaki bakamba solo ata lelo échec ya Félix parce qu'entourage
courage na yebota lolenge basa. Mais biso quand même nzamba sali biso ngolu. Pembeni ya leader na biso, pembeni ya ba leader na biso, baza na basi pe mibala nguya. Soki likambo ekoi, toza koya kotombola mongongo po ete bango ba faillir. Biso ndeto epolé. Maboko ne ba cheke pa Mose. Po ete Mosa koya te bande kolanga. Totelema. Bango moko mibale ba kokose lokote. Biso na bi l'opération po to honorer bango. Kombe ko ke loku munini. La muka. Mais la cuisine interne. Parce que quand on parle de la mouka, c'est l'état d'esprit. Parce que tout la mouki, c'est ça la mouka. Tant que tu as IDPS, c'est état d'esprit. Mais le lot boy IDPS pourquoi? Parce que IDPS Kabila a commis roi nango. Tu sais que ce a la mouka nzamba lobi éveil à conscience, éveil patriotique. To la mouka, to télé, to kele kotonga. Voilà to bakisa le bolodja. Les von bâtissent. To kei ko bâtir. Les bat. Dans un côté, les mabona kotonga bandeko. Kotonga la biso zeni. Kosunga ndeko akufi. Tokundaye. Matondo la bilonyos. Tikanzamba pour tous les da fula paix. Bon s'abonner encore une fois massivement à la chaîne de la libération. Merci la Kabouya l'homme puissant, n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Judeca d'orateur, Missap électrique. Merci la Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Et félicitations à Mamour d'Angola, na Pascal Pembele. Nzambe Aeba, Nako Batelabino, Esengo Ezalabongo, Namete Manabino, Boete, Bopesi Penza, Esengo Nalibota, Pena chaîne Nabino Balabilaka télévision, ainsi que Océan du Congo. Merci, Nassango Mokondi Parabe Misobanga et Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Mamour d'Angola, Namokiteno, Florence Matondo Bido. Pourquoi pas Nachama tout mon arôme, la délégation de Angola et pour la possibilité de Mamour d'Angola et c'est Makas. Bangolé Baye, Balandine de la Bango. Zambé Apamola Bango. Merci Najuka M, le number one. Et Bidonio Sobosumaga, océan de la presse congolaise. Maman missionnaire partout, vous allez, maman, moto mondiali, moto mosimamité. Tosuma $10, $10 à chacun. Tokunda, Ndekolabiso, et Kozala Malam. Oka. Na biso ezali na pasi kasi biso tozopesa courage na bakongole bolemba te ndeko moko alobi na sina lembi mama natindaka mbongo na nga na mona alifuti la motete esalaka mosala place oyo ekoyaka esalaka ndeko langa komona teke oyo bilobo opesa esalaka te ngai nde ndenge nzambe asalanga soki moto atindi nazolakisa soki moto atindi fo naloba parce que eza mbongo na ye ya pasi mama na maladi alobi joli tinda na kobomba mpola nini eza yanga te soki mpe bapesi nga nayaka kopesa merci yango napesi bango merci mais balobi loboko ebendi il faut ebomba mais lokwa toza bato apolele ebale boya mbindo yango nde tolobaka ndekolanga oyo opesaka esalaka mosala okasa te esalaka te esalaka soki batangi te komona mabe te oza na kati ya biblia te nzambe alobi loboko ya gauche soki epesi toka te yeba te ndeko olingika babelaka ndenge oseya belaka oseya aza nde vérité alobi kende yebisala bato oyo ozomona mais place ya yo ekomaka esalaka mosala ndekolanga tikati ya bapakola opération Jeanne d'Arc ingete na bana famille bakulaka mosako eki Kongo ya sika la belle libilo Patrick Kilame bino tuba mama ya nguya osangisa misolo na mona tokele kotikela mwana ane bino akunda ndabo pe tokozo to bakisela mwasa bulu pwe po accouchement po to lengele tanga kobota pe to bunda po ete bulu biso amen bo finga botongo pe mo to fachili bondo pai 2023 talande ba okanga bino kwa kabila mon kole bokangami ana ko bimisa bino bayo